babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver on a BTV3 bana poto bana partout olinga bongo ti. Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez d'ici d'ailleurs et de partout, nous vous disons bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Les lois c'est on a bu ce allez vraiment ya koye bisabino tozana artiste comédien oyo boyebi vraiment mingi na kombo ya Peter Kilish oyo a évolué à kana groupe ya Phénomène et Sobé na Lisboy. Sans plus tarder, na pesa invité na ngambote. Bonjour Peter. Ouais, bonjour, Iguette Mbango. Ah, Iguette Mbango qui toque à la kamikaze de la presse. Oh, kamikaze il sous. Oh, kamikaze banane. Kamikaze kaka. Bonne santé. Ouais. Moi vrai, moi faux, donc on est là. Naritma Congo. Naritma Congo. Peter Kilish, Lelo Penza, tu as qui koluka yo quand même te brisque yo, tu en as choisi donc merci d'abord ndenge o yambaki biso na téléphone, na ndenge petoué na yangai caméraman JC Massamba, on a bara échada des images. Tout me connaît moi robeta le solo moi rapidement. Tout mon akayo au Zalaka na esobe. Liboso na nous arana esobe. Par après tout mon yo au longwe au lobby que au sali groupe na yo. To yo mono susu ozongi o finga esobe grave. O finga est grave au lobby que yo leki na mahele. Bandi polémique. O leki na nyonso polémique te na zo oyo loba. O lobby que yo leki na mahele o leki na tout o lobby ozonga te bo sangana ka bo na ba Jacques bo kendaka mo e ba te belé. Siko lelo ndengo zonga e pa esobe sa ko sonité. Soni papa wani. Bon, premièrement on le balance boye na pe si ba internet nous tout mboté au balana biso à travers émission yo. Donc ce que me ko tala ba émission sur sala. Na tika ko finga te. Olobano ka za wana ezaki vérité. Na lobaka ke non. Et ça na momoko e bimana Jacques Mutaloba ka ke no côté ba ke et aussi mbatelo on a le bagage puisque bango tout aux ana ba za ba pere ba ko lo bati. Polonde yakuza. Tena yakuza te. Na za mutine tiyoti. Tempo ezo ba mama ba pere c'est que yonde yakuza. Ponga la lande mission mo yo loba bongo, o loba mena kamo jo mona ka yo. Est-ce que mission oyo okoyo insérer moi partie wana? Ko insérer bon, na habité moi ka la peine, peut ceux qui montent en place ça mission ko linga ko pesa biso. Ezala ka ko poli après oyebinde. Bon kozo na Lisboy na loba ngo mettre fois, eza palette. Elle moi msupe tout le monde na mabala, moi mes ententes kotaka. Mes ententes ko zala entre Netiyo na Jonayo. Moi mes attentes pour Panzani mo buzongi bokozonga batala pe qualité ya mutu na de game to sela boulot donc on a zaka irremplaçable bango ba OK na bango po bango bana ba on importance c'est yo le cause irremplaçable. Non écoutez ya wana ozonga ko sengi pardon get kamikaze oui n'explique lo moni ba meme okotama ba ngulupa na peka ma prix mon côté même na même azana prix na ye donc yo za même mo ya valeur makasi na valeur et puis na pesaka. Peter elo nini et ça la que na groupe ya esobe na habité esobe ka ko banga yo esobe ngo oh elo ni ça la que ba pesa ko ka ba rôle mo boye boss patron donc oza ba rôle mo ka ya likolo jamais tout monde a Peter à mona musala jamais tout monde a Peter à jouer azali kili yo zala ka kaka général oza ka likolo pourquoi tout ça? Premièrement merci à mon président le roi du Phénomène. Au moins ba joueur taba s'entraîner coach ndaibara joueur moko abi non oyo so na pointé na 9 on a 7 on a 11 bazana milliers moi je tambola bien et puis par rapport à l'incarnation rôle mais naza artiste complet de jour na jouaka moi na musala obetara maboko tu veux qu'on peut attendre des tonalité les so abi au sala tonalité au coca pourquoi pas? Est-ce que vous c'est sur téléspectateur tout bête le mot moi tu as imité mingta za petit de faire ça souci pas son âme obi personne va s'arrêter dialogue contre ça souci tant on va pas ko la reine vie peut-être nous avons ma kelele bibo ngai tobuki mais wala so batuni mais on note habité na salle géographie donc n'a pas couleur à géographie pour passer bibo ici là donc tonalité ça on apprentissage comprendre c'est qu'ils le font basimba soutien dans Zambiti. Les années bango a CP là. Bakinde côté kuna moi gag et côté moi boufonnerie côté na kati ya ba joie tourner mais soko le s'habituer puisque soko lingé loko. Robeta non facile. Loko ils ont un apprentissage. Tant
ntango esobe atiaka mingi kaka boss général patron tout ça po ani te moko mosusu mpe boye oyebise non prise ndenge otiaka tianga na baplace kaka babien wana en tout cas na pièce oyo nalingi nasala tonalité bayeba na lokola oyo oza artiste complet artiste comédien complet bayeba nanu oyo eza mpe kati na tonalité Mbangu omoni un bon acteur asenga rôle te peut-être oyo oza na monde ya chronique mais biso oza na monde ya nini ya art comprendre alors un artiste asenga rôle te et puis soko moni mutu batiaka ye place wana puisque bayebi no frappaka yebiranga betango likolo te donc na ratarati yango na biso azaka irremplaçable la pièce tamna zenga mambo en tout cas ils ont kende bien bravo aux incarner pe rôle bien est-ce que osala musala no bien en tout cas wana penda photo lo bango osala vraiment musala no malamu Peter ndenge bachaka bongo et botaka likunya te na kati na bino moi ba maison na kati ya groupe moi ba kolomba moi c'est raté bango soki obetsa likunya mais faut comme Peter toyebani tobeni biso tune to jouer donc yo penda so balinga ko makasi ko linga ba misusu non biso to linga biso ndenge moko ça dépend et sa vision ya nani ya metteur en scène c'est sa vision à lui atala que non place oyo muta ko frapper boyezai oyo awa c'est ça en tout cas Peter qui c'est vraiment le zaki ndé to ko lukaro to continuer gara non to solliciter to zakaka li solezo ko baka be ko kuba lelo ndengo epa isobe okolongwa lisusu te donc tikali tu sais que parole sous sera boti moi na koli suka moi na pa keneke pa na ye tout ce qui est au manqué non vous savez quoi Kofinga c'est trop dur. Des fois il y a des problèmes sur tenaka, au début que non nazo tenir propos une la vérité. Et ça kofinga mututi. La vérité ne baisse pas, elle libère. La vérité baisse raté, elle libère. Bah au moins tu reconnais quand même le barango. Oh, je t'avais dit, j'ai bien dit au début, je dis ceci. Vous comprenez? Oui. Et ça les cambo na lobaka. Par rapport à Oyo, tant que tu es fan ensemble, nous présents le baki boyo. Tous les qui n'émission, bon soit go le bangote. N'a pas joué devant le lobby. Et c'est une style. Tu t'es zappé un jour, mais soit on a toujours baki non. Lelo parole sur boti moi nae. Engagement moi na demeurer na katanda kunae. Donc moi les phases basé la sanini apomboa akindi. Donc neto fandara boy. Lelo soki moment ekoki et que na réunir makamlanga surtout. Parce que on a appris, biso peut faire toi apprendre des bâtiments sous. Vous comprenez? On ne devait pas rester éternellement. Mais maintenant le problème c'est quoi? Kolongwa oye ya ndenge ya faux les âmes mabé mais so kolongo c'est une permission que non papa na moni que non na koli na pena ko sala foyer nanga père on peut so bénédiction aussi bénédiction le lokoto que ne so c'est le loko et que nous appelle besoin père aya ko assister yo sûrement que non so que ça on qui ni vergonne à quoi assister yo alors yo pe mwana so ki pe na ndaku fête ça vous comprenez au kozonga ka posani o fêter na bande ko musu batika la kuna tous on a mon kesima tous on a mon kesima maman va être banda on ndenge na pa banda tête na église néo-apostolique tant va choisir biso pour tout jouer na kimaka na kim après ba récupérer nga so ba récupérer nga jour à spectacle na veille à spectacle donc il faut ngana apparaître comme télévision na scène tala le moto degré 0 mais quoi faire donc j'étais obligé il y a Rossalo va demander kinga. Je suis allé, je l'ai fait, en tout cas les gens ont applaudi. À part ça, tout mes robes, maman qui bamboka, bangola, banini. N'engana intégré groupe Simba. N'engana payé tout solo li a dévié. Après quand on a balabala, ba bazunga, ba petit na mo bobaye ozwanga, ba saki troupe na bango touyer. Participer normal na longoana naye et pas ya Rémi Kilo là que je salue en passant na groupe naye RK ezoleka na antenne jeudi 16h après wana mbala mo na okota Lisboy Peter bato ba ebelio na qui impolitesse oligi mo na toi aux a mal éduqué pour ba lobaki ki ba balobi na balobi non Peter Azara impoli. En tout cas, excusez sur les salles moi passé. C'est ça la capacité. Ça fait quelque chose de donc mal poli.
Peter impoli, mal éduqué, mal poli. Mal poli. Ceux qui connaissent beaucoup misato. Alice la merveille mbang. Ozoka makabazo lo ba. Mal poli. Sherina Kemba. Maman la grâce Alexia. Au monité que mingi na banzonzingo ozara vraiment ozara la yo ozara pena mingi te po ba éviter yo Major Bisadidi atala émission moko boyo Krecharaye tu trouves pas que c'est pas vraiment bon le lobby vérité sur le lobby vérité au Congo il y a pas de producteurs on chrétien mutu ici au Congo on n'a pas de producteurs c'est faut qu'on se le dise qu'il y a dans le monde de musique et dans le monde de art on n'a pas de producteurs ce sont des commerçants de sorte bengi mutu commerçants ça ont manqué. C'est à cause de ça que on va me traiter d'un impoli. Que moi, la vérité n'a pas que je venais de te dire que non, la vérité ne blesse pas, elle libère. Ça libère. Point barre. Peter Kilish. Maestro. Plus que l'air leader. 48 heures. En tout cas, tu as dit que tu as souka. Tu as retenu. Tu as retenu moi mingi. Bino pour tous qui ne moi dans souka, tous qui ne cochiquer dans son émission na biso 94 on a moni penza maman présidente Nicole. Ba maman 94. À ce soir basa mayele basa mbonga poto 94. Naza ni impoli ni mal éduqué ni mal bouche. Mais j'aime parler la vérité, rien que la vérité. Donc ceux qui m'ont fait émission à Sarara et des plaisirs à Batumsusu, comment dirais-je? Orgueil, c'est la Bolimbisi Mouké. Bolimbisi, on va s'en à peine à volonté à Moutou. Pour la monnaie, on va bien à l'Oban Langati. Mais, maman 9-4, Bolimbisi, ça a une politique dans un éclair. Et puis, là, bien éduqué, moi, on a bande de l'école et puis, on a inspiré. Universitaire. Peter Kilish. Non, on a la faculté de médecine. Donc cette tête fonctionne. Vraiment. Si vous pouvez ça là que bah solliciter te mingi na ba nzonzingi. Ah la kin déjà oyeba ni. Nzonzingi ezaka ka moi facilement libanda mbokati. Nzonzingi eza masolo moko ezaka comment dirais-je mtemps mabe ya biso ba ki congolais. Mtemps mabe fort. Obi ke serimo boye bana lemba ba privatiser ki Nzonzingi comment Nzonzingi ka bana lemba oui. Vous comprenez? Alors na katsa bana lemba na biso zana producteur na biso. On a zotanga komoni zaka ce qui est encore Koubele Carlos Makaya que je salue en passant. Nicolas Tatampo tana zolo bayo yebi masolo to beta oyo. Alors biso na pas mutako singa monde Nzonzingi. Eza Yanduan. Comprendre? Yanduan. Et puis na Nzonzingi na beta babiloko tout na beta tuko ratiti. Comprendre? Tout ça là innocent mowe tout ça les kanunga mobomi bozo ba meta pour la biloko poto. Vous comprenez? Donc tout ça na ba plan oyo tangu kaka to ko associer bana lemba. Au moins masolo ngo ndenge banango ba benanga impoli. Tangu kaka to ko associer bana lemba so nimba sa comparer na producteur wana Carlos Koubele. Vous comprenez? Terminé la bango. Bruto c'est non, si c'est comme ça, yo continue bango. Comprendre? Bruto de l'on a rejoint si d'abord que je salue en passant, a rejoint to beta première fois que Bisadidi. Bisadidi boy devant bateau. A Jumnanga. Ah bon? Comprendre? Donc yebaga o ezakati nangati. Car bazara ba de Londres, ba via, ba top bazo répondre. Première question tu n'as c'est obligo jouer. Attends c'est qui. Voilà, yebaga te que vous avez déjà acteur. Deuxième fois tu n'as c'est aux bilamba rolata. Donc na seki na bisaka et là on a bisaka non na ko sepelisa yo et puis na sepelisa na ekimelo vous comprenez na sepelisa na ekimelo tant on sala to sala film mususu bana maya click wana vous comprenez o ba on bazalaka déjà ba privilégié ya Bisadidi comment anglais bana lemba la côté la bango na ba alpha bokole ba tuna bango sikoyo alpha bokole ba modero ba dudu suku do sikoyo ba to pe à côté kuna major Bisadidi bazena bateau basaki de base tala il get mba Batista azalaka fier na ba no na mondo yo tout na ba TV to yebani na ndenga jeté donc ngana le baga même pas ba nigérien ma Peter Christian jouer je l'art dans le sang comprendre deuxième tour Alia Benginga tu peux casting normal Diabou écoute tu m'as sur la même taole la lati vous comprenez na quelle la raté na la raté break rena famille Nicolo
kalami tse bazwa pa bilongo nanga na ndenge bali bazwelango et puis na ba forme tout ke bana lemba ka ba ngoni ba chaka ba bloka kaka mais ngala uti ko mona yo na lemba o sala théâtre o sa nzonzing na mona ki wa ki ba tumi balé ba société no balé boza yo na Nanou Chilomba que je salue en passant Nanou Chilomba petit na bijou Nanou Chilomba que je salue na mona bino ba société no ko na bana lemba modéro ngenge wana sikoyo na biso moni a partir de biso sala boy eza na équipe mo boye eza coordonné na a partir mikili donc ba benga ki sélection mona ki wana alors tellement so bazana ba filmer so ça va que non beaucoup de bactéro ya biso on prend ya on moni que non na banzozi wana sala ki donc igeti monde na biso nde ya art mabe koti trop on prend mabe onde bakozwa mabe kisi nganga to chabo ezali on prend chabo eza po chabo kuto yeba na ngo déjà chabo bata chabo baza chabo yeba on prend bata mité mabe baza donc on préfère ba benga no ba benga yo igeti pour jouer ya ko keno so moi revenant mon robot ba côté kaka pour nani pour mamsu cacho ya yo ya sa nini ya dani moi la bloc wana moi to évoluer na art ezati donc so ba begi no igeti on pointer la personne pesa igeti à pointer mais soit au tcha ba ko ka par rapport à quoi qu'est-ce que nous bénéficions, qu'est-ce que nous avons de spécial dans le tout ça tout ça puisque et ça pension na biso ah oui hein vous comprenez on le fait par rapport à la pension tu connais que non tu aimes la chose on prend tout ça là que je gagne pas on prend mais demain ou le lendemain les arabes futurs les arabes ensemble mais ce au moins na batu ba bloc donc non to lingana quand on me dit que non il get mbango rejouer place sur na tia il get pourquoi pas ba capacité il get mbango mais rezo mutu là comme ça bato c'est ka bazo lingela comme si bangoti allez je comprends vraiment moi il basuka soke zali nango il basuka ya poto comme la zo vraiment moi suka il basuka soke zali européen na ba acteur o bazara ba comédien on a vraiment mité mamabe na ba président na bino moi mabanga là ba fana longola na chapeau na sa desser ba collègue comédien bandeko musala to salaka eza musala oyo biso emle to sala to za biso ensemble donc c'est dans l'unisson que on prend to longa mais quand au moins il y a la division il n'y aura pas moyen. Alors ceux qui ont eu aux amtés à Mabé contre Baninga au bout on peut ça numéro Baninga so ba bengi au lingakate muninga ko jouer c'est comme si que non so ka jouer à sa comparer na richesse union surtout tout ce qui a esprit wana art fallait et développer de lelo so zongi ciment on prend zongi ciment lelo par rapport à ni puisque jalousie et l'équipe entre biso donc c'est un peu ça pour na bandeko ba amité à Mabé donc tout ce qui a vraiment esprit wana alors ba salutation nga mingi eza on peut vraiment l'histoire mabanga tiens moi tu mikile moi bon non ko felte ya luka ba position en tout cas basi mbongo basi oya mbongo te luka la tikela vraiment to ya luka penza zano pe a poser zala moi à l'aise quoi basi oya mbongo basi oya mbongo oyo te non luka la na moi msusu na simbela ki oya basi mbongo o penza ba kangi Paris ba raisonna vraiment bien 9-4 partenaires officiels et émission nouvelle génération dans sa version cours de grand 9-4 ans tout le monde a Nicole Bota fait Tomoni Bibi Bwanga Tomoni Fifi Kuna na social Fifi maman social Tomoni pour ça na bien kataka Blanquette maintenant Tomoni Kuna porte-parole Tomoni bino non bino tout association balobi le 8 mars na Paris événement ezaka moko les femmes qui réfléchissent en euros ils agissent en dollars donc ba mbote na bino ba partenaire pendant émission oyo bozalara brancher scotché bino boyebi ba partenaire baza isusu mingi to pesi ona ba mbote na bayo balingaka pena biso pena mingi voter kitoka les courtois les millionnaires élevés vieux sont banga ezali yangwana merci vraiment Yvette Mampouya Yvette Mavungu na Bordeaux il y a eu yangwana Pépine madame Mampouya Anna Chalelvi, le temple, il y a eu un wana donc je suis de cœur avec vous. Arlette Vondi Miclair. Comment est-ce que vous et Miclair, la grâce est fata. Et fata, donc fatologie quoi. Et fatologie, il y a eu un wana. Mathieu Kamandi, il y a eu un wana. Soleil Wanga de Bezo Wanga. Son excellence, Akomangala.
masaranga Patrick Matière d'Angola. Patrick Matière d'Angola. Yaya wana yaya. Yo biga masolo ndenge salaka petit nga gypsy sway. Etienne ngwana nkoima sanangai. Mathieu Kamande, Kapé Kamande, donc là nono Poiti, Alino Piazza, petit nga Serge Moutata. Ne tombera jamais. Fanny Smith Wanga, neveu propre. Donc vous êtes belé, Samba. Samba là mutulangi ya kati manero frites. Samba là zai côté kuna leli donc il y a bino ngwana donc vous avez la minga kolobate merci dans ce plus 243 89 558 93 53 des Blezo Wanga fils de l'homme yangai Evariste donc El Wanga la bino ngwana donc nous connaissons en temps la merveille. Bisous. Donc, il y a bien merci Yaya et c'est Ngolangezaki vraiment merci Nengo Yambingai, Oyambi équipe d'Absomo Bimba. Merci beaucoup, merci vraiment na Oyangai vraiment balinga rapene mission Oyo na Pesimbo tepena na partenaire officiel Kilo Yangando benda rango nando beauté voter Kitoka les courtois Patrick Nsadis voter Kitoka les courtois les courtois les millionnaires élevés les millionnaires hein voter Kitoka donc Patrick Nsadis ça na kati ya Angola nabi 9494 basio ba simbi poto maman 94 maman 94 babi événement zakaka moko na palais des congrès le 8 mars ko yinda donc ndeza wana na pesa mbote bino to linga ngai merci à la prochaine bye Mang Yaya petite sœur propre Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver on a BTV 3 bana poto bana partout polinga bongo ti yo nezambe na ngai Yesu yo nezambe na biso Yesu yo ne mopesi na nyoso Yesu yo ne mopesi mabala Yesu yo ne mopesi na bana Yesu yo ne mopesi misala Yesu yo Emmanuel yo nenzamba papi muchita yo nenzamba masolo tunasi